yebisa congolais nyonso oyo su eza moment toko négocier to toko so na Rwanda te biso nyonso to telema likolo biso na Rwanda to gene na guerre on a déterminé to kuta ti Rwanda mais c'est Paul Kagame to pe son message on est déterminé mais c'est Kagame on est déterminé to kuta Rwanda Kagame za libérateur qui nous avons déterminé parce que Kagame est pays à monde entier là. Notre pays est agressé par le Rwanda. Nous demandons M. Kagame, le dictateur Kagame, le criminel rwandais, Atika, qu'on forme les soldats, qu'on tire les soldats, les Congolais. Kagame doit mettre en garde. Comme nous disons qu'il y a des Congolais tanga pour qu'ils aient des minéraux. Oui, à complicité avec les Occidentaux, France, États-Unis, Angleterre, que depuis nous avons formé criminel voilà Kagame, le sanguinaire, pour mettre Kagame en garde. Un jour, on va la juger. Dans les crimes qu'on a commettre la STRDC. Nazana kanda nazana milelo ya bandeko la biso bazo kufa. Twana kanda makasi do opolo la tafama kanda. Hein? Bedi Kagame photo panze mitopoto zoeta matila la vraiment te pomae. Ya bino yango. Donc musu se zatie. Donc beaucoup senti bilengi nango, beaucoup découvrir ma solo belé, beaucoup mona makambo belé donc c'est pour Sabino et longola bino ma souci banine donc si tu n'as Voilà, merci Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de Congo 6 Télévision. Lelo Tozali en direct, on a Kinshasa. Bon, on a toutes les motos. Banituka Eza na Mandala là. Cela veut dire tout simplement que par rapport il y a un comportement où ils allaient dans l'est, dans la partie orientale, il y a mort à la biso République démocratique Congo où guerre ils ont imposé biso par un groupe terroriste soutenu par l'armée rwandaise basé au terrorisme pour la biso et voilà population quinoise à l'objet trop c'est trop. Nous devons être en accord avec nos amis de l'est. Bandeko ya Beni ya Ituri bandeko ya Bamboka nyonso sika wapi monguna Rwanda ko déranger. Nous devons être en accord avec yango bomona tous les véhicules awa bazali na batie ba mandala là nyonso bomona en tout cas Kinshasa très mobilisé bandeko balandi très mobilisé. Donc to la sabino ce qui se passe à Kinshasa bomona la population est toujours dans mandala là comme vous le constatez. Ils ont un mécontentement, nous à la balkanisation, nous à la rébellion, nous à la guerre, nous voulons l'intégrité territoriale. Il y a mort à la République démocratique du Congo. Et on a en tout cas Baza, Namandala, qui est très fâché, donc très mécontent. On a peine de voilà. Mamozole banamboka oyo to comprendre ngote papa bakomi ko bomaka biso ka pamba boye na bandeki moko ba Rwanda bandeki moko boye na mboka kuna ba mo bomaka biso ya mo na Kinshasa o banini bandeko baiki batombo tino zo mona bato bato ba moto bato mituka bato mona ba mandala la pona nini ba osilika pona mboka na biso tala ndeko na ngayo ala mandala la na miti atoke pa otomona ka ba do mandala tala ndeko na toye bila lo bate ba mo waka solution mboka na biso to tila ngo banani wana kanda bande wa fana est ba ka sobe mawa ya mboka na biso mo ko luka zo solution papa Fachi luka solution pour la peuple de dosila papa ka biso mawa la raison est que
totambola wa marche ba IDPS mule beta pona le so moko to kufaka boye. Merci papa. Nazana kanda nazana milelo ya bandeko la biso bazo kufa. Toana kanda makasi do opolo la safa makanda. Hein? Pedi Kagame photo panze mitopoto zoeta makila na vraiment to bombae. To bombae azana mukene tete honnête moi bao. Hein? Parce que des bazo kufa. Non, gouvernement prend des mesures. Oh, tout la kanda makasi to mona boy. Nala mama la kanda. So que l'on mi bien en tout cas vraiment dans ce dossier do maramba mabe. To kende am to zonga simate photo kende. Am to zonga simate. To kende. Para ngai. Ngana zolo baboye. Pona nini kaka este. Pona nini bitima wosuka kana este. Batika bavanti basali sabiso. To kama be le so beba na gomezo siya. To ko bu gomezo na bango batiwana bango bakopanda. Nini este banda 27 este kaka. Eza nini? 30 este eza nini? Bitima sila ate. Kwani bitima waka kisaka suka kuna bana kini awa. Na posa este koma ya kimia yo kwa Kinshasa. To viva na takaseri mais ezala na kima masasi te. Toboyi kuluna toboyi mabe. Mandala la wezo la sakeda ezali na kati mboka bandeko na biso ba couple belé kuna na este yango to che mandala la ela saketa wana sengote. Yango mondo che mandala la. Message ngana opesa pona bakonja. Omoni ngai depuis na botama na kaka guerre na guerre ti lelo. Alors solution faut zwama. So il s'agit que coupa mais qui me kota na mboka. Si s'agit que kokoma ti kuna kopoto la mboka na bango kopoto la si s'agit baba kota mais solution faut zwama. So ba ba kosila basila. Que to continuer la guerre. Ba botoli boy basengi boy balingi boy te. Toli su monde ba parte. Papa wana tolingi ngo sute solution zwama kamba mo lelo ebana. Akanda nanu ali besoin na kanda. Wani à chaque fois qu'à est makileta ngaka makileta ngaka poani to ko kimia na mboka na bisote à chaque fois bon ma biso ezali na ona est to lingi kimia to lingi bina kimia bande na biso est ba souffrir papa ba souffrir kimia ezali de ba kishasa kimia ezali tu appelle posa kimia kuna pe na est to la calme. On peut te mettre une Kagame. Bon, le message n'a pas ça. Kagame, vous avez la chaise, vous avez la qui. Si vous avez la est, si ma collègue est kuna place ya sali. Si ma collègue est kuna, le message a neke donc ça va se donner. Aïe, ça va se faire, tu vas biso la moko, biso la kimia. Tu vas solliciter, fais je te jure que le team a pour le kuna. Donc aussi on a essayé d'attendre ma confiance, attendre ma fait. On peut quand peine sali ba jeter tu mon habitude de faire ba moyo yo. En tout cas, je suis très content par rapport à ce que nous sommes en train de constater dans la capitale et aussi dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Ça prouve que le peuple est devenu mature. Nous voulons un changement. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue dernièrement, nous avons compris, ils ont condamné ça sans pour autant donner des sanctions au Rwanda. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les rapports mapping en parlent. Plusieurs rapports en ont parlé. Que le Rwanda est derrière les M23, coquille vide. Mais qu'est-ce qu'on attend pour agir? Si vous avez bien suivi ce conseil, presque tous ces pays avaient le même langage que le Rwanda. C'est-à-dire nous pousser à dialoguer avec le M23. La chose que nous ne voulons pas. Nous avions appris que le président de la République va s'adresser à la nation dans quelques heures qui suivent. Nous n'attendons pas de lui des phrases telles que la diplomatie agissante. Nous n'attendons pas de lui des phrases telles que nos partenaires privilégiés les États-Unis, la France. Non, nous voulons des choses concrètes. Nous voulons la guerre, nous voulons entrer jusqu'à Kigali. Donc si l'option de la diplomatie ne tient pas, il faut choisir une autre option qui est la guerre. Cette option de dialogue, diplomatie n'a pas tenu. Donc nous devons entrer en guerre. Nous ne voulons même pas qu'il parle aux députés ou aux sénateurs de se réunir en congrès afin de déclarer une guerre. La guerre s'est déjà déclarée elle-même. La guerre s'est déjà déclarée. Nous voulons entrer à Kigali. Un point et trait. Pas de question. Kolalelo, tozana na kanda, bande konabiso bakufu mingi. Pendant 30 ans,
Rwanda eza mboka mokie koma batakaka biso tout le temps tolembi nga nazosenga na président de la république tanga koloba biso toboyi négociation tolingi adéclare ka guerre tokota ntina Rwanda wana toatake bango tolembi toza na souci oyo ya bandeko na biso oyo bazokufa na Goma vu que passe eleki esengo eza te yango nde lelo biso vraiment tozwi décision ya komanifester la ville ya Kinshasa parce que il fait même ici 30 ans 30 wana ti lelo bato bakufaka kaka alors toyebi te pourquoi biso bakongolais tokufa kaka message ezali message ya méchant si ya kokota kuna po tokota na Rwanda toza prêt ya kokota na Rwanda biso tozoka kaka mot d'autre kaka il suffit tokota kaka na Rwanda wana trop c'est trop comment bandeko na biso bakokufa kaka voilà bango bozomona awa donc nazo yebisa congolais nyonso oyo si eza moment toko négocier to toko so na Rwanda te biso nyonso to telema likolo biso na Rwanda to gene na guerre pour Kagame zo gloire na complot bazo sala na communauté internationale que à convaincre Fachi nous sommes déterminés to kuta ti Rwanda mais c'est Paul Kagame to pe son message on est déterminés mais c'est Kagame on est déterminés to kuta Rwanda to zo gloire que mboka eza ya yo et tellement mais c'est Kagame on ndenge to kota mola boye OK ça va merci c'est trop pourquoi Kagame déterminé parce que Kagame pays à monde entier là. Kagame azosala seka azosala mpona baintérêt na ye peuple na ye faut comprendre que non Kagame azosala mpona baintérêt personnel cette fois-ci tolembi Kagame eza pays oyo monde ezosala nous sommes capables de kobanda Rwanda to Kagame na maboko c'est facile. Voilà, merci. Je crois que Bozolanda bayi vraiment population très fâchée de comprendre donc il faut aller jusqu'à Kigali Marokende. Makasi neto aboye na bana wezo bakufa makasi pena donc esengo eza te tona mawa mboka na biso tolela mboka na biso pena komweza na biso jamais eti baki kipele mabele na biso antono zo koya kaka boyi boyi kaka mala moko koleka biso nyonso tozwa minduki tokebunda tobanga tokikonde mpona ti ebele bato
biso toza bato biso bapesa biso ya biso nyonso tozwa tokende totia espoir te biso akokufa kufi biso moko tozwa tobunda tokende akufa kufi etike na nsima atike na bongisa akabo esili. C'est le journaliste. Le problème est que les Congolais ne savent pas comment se passer dans Kachamboka. Notre pays est agressé par le Rwanda. Bandeko Est, baza ba Congolais. Baza bandeko na biso. Soy moto pays na Est, Congo mobimba fait tellement. Nous demandons M. Kagame, le dictateur Kagame, les criminels rwandais, Atika, koforme ba soldats, kotinda ba soldats na ye, ba kopoma ba Congolais. Kagame tozo mettre en garde. Comme les gens qui sont Congolais tanga. Pour la Kimoyi baba minéré. Ça fait trop temps. Oui, à complicité avec occidentaux, France, États-Unis, Angleterre. Que les gens qui sont armés criminels voilà Kagame, les sanguinaires. Pour mettre Kagame en garde. Aïe baga un jour, on va juger. Dans les crimes qu'on commettre la Est à RDC. Moi, en tant que Congolais, na sengi na gouvernement RDC batika toujours ko pleurnicher ko lela. Le Rwanda nous attaque, on est agressé par le Rwanda. Bazo sangana biso to bima ba lâche. Il faut que la sabango ke to sa pe mibali, to sa na armée. Pe na ngai souci na ngai. To attaquer Rwanda. Ti na suka ti na Kigali to marcher Kigali à pied. Vraiment faut que la Kagame ke to sa mibali. Bon, pour l'engager que Kinoa Makila, ni grandi à Congo, na mboka oyo. Message on a fait ces actes, to boy na biso négociation na Kagame. Parce que yé tongu to benga ki to négocier à Boyaki. Donc na minute où to sur la confiance ya ba occidental tam kete. Confiance ezate o to senga na armée na biso ndenge ba koti déjà na kati ya Kigali ba continuer ba zonga te. Ba o soit disant bazo ba te soki ba M23 bazana na Goma. Bato bazopesa sur la formation le couteau batika pour traumatiser l'espoir ba Congolais parce que même 500 M23 baza bakokangata mboka moko na bakokangata ville la Goma te donc c'est impossible yebisanga Goma oui eza bentox parce que yebisanga Goma ezana munene koleka Kinshasa yebisanga chaque commune ya Goma baza na combien d'habitants baza ba plus de millions so yebisanga nombre de 500 personnes bakanga Goma est-ce que tant bakangi Goma bolika bakangi Goma faut tout monde chef na bango aleka annoncer tout monde telo moto donc ndenge zana ba Congolais to simbama eza makambo oyo kanate donc to négocier na bango sur le moto on a les tout tango tous ensemble et après on continue comme la discussion on continue après mais o eza ce qu'on a minute auto OK na ngoti na suka to kola ba linga te biso ba Congolais ne to za to linga ba to mingi na biso ba mateta biso alors trop c'est trop to linga bino mingi mais na minute o mawani sil donc to senga na ba Congolais nyonso to soutenir chef de l'état na biso yo senga na Félix ni o ngana senga na Félix mingi to ke na kaka na guerre pe mingi ba soldats na biso bazala bien payé ba o bazo bunda bazala bien payé bazala vraiment bien payé to soutenir bango tina suka merci o na kolo ba ngwa